Bonjour bandeko nyonso ba oyo balandaka biso na mastolo ya sika. Donc ba internaute nyonso ba mbote na bino. Bandeko problème urgent na yeli pona ko répondre baluba. Photo isolée tous les baluba. Ba Congo bo pesa sous confiance et pas ya baluba te. Selo baluba biso na ba province na biso. Na ba région na biso tozana eloko te. Et ba yebaka yango na Kinshasa tozalaka plus de 85% ya ba Congo. Tous les babikolo. Nazana ba camarades ebele ya baluba ya bangala to partageaka. Mais wana eza nango na problème ti. Mais na ye ko répondre kaka nde baluba. Boyebaka yango na Kinshasa tozalaka plus de 85% ya ba Congo. Et bozo loba yango ke biso ba Congo na ba province na biso tozana eloko te, mais biso to mona ki bino bozo sala ba wewa na ba province na biso. Ngai ya de baluba bakumba ki ngai babando kumba nga ponga nazalaka direct. Et nazo ko reprocher bango directement ke bozo sala wewa na ba province na biso. Boye baka yango un jour bokozonga. E bandeko na ngai ya ba Congo photo isolée baluba. Baluba baza bandeko na biso te. Silogan wana photo tika yango. Baluba na biso baluki guerre. Oyo toloba ke guerre tribale na guerre ethnique. E kozala na bebe bikolo nyonso te. E kozala entre baluba na biso ba Congo. Voilà. Bandeko donki ezoko sala biso pasi komona baluba bazo kanisa ke Congo ekomi ya bango. Oyo sito loba botala tribaliste na kati ya gouvernement na kati kaka ya cabinet kaka oyo ya soi-disant Libata ya Félix Antoine Kilombo oyo azalaki koteka ba pizza oyo azalaki kosala soki na agence ya Chronopost na kati ya Anvers musala na bango kopona na ko charge ka ba conteneur ya ba mikanda lelo akomi président ya Congo, baluba ba monike, ba monela, ba bikolo nyonso. Mais baluba, tozo pesa bino mise en garde. Et pas na biso ba Congo, boko kokate. Oyo tozo lobaka. Boye baka yango bozalaka minoritaire na kati ya Congo central. Kobanda na capitale ya Kinshasa, capitale ya Congo central. Tina ba province na biso nyonso, ba Tchela, ba ninu, ba Kinzamvweti, Bakimpese, Balukala, Bambanzangungu, Baluila, Bakasangulu, partout na Baluozi, na Bantimansi. Bozaza kuname, bozaka ka ba minoritaire. Naza siri bo monaki air, ba proclamaki ba résultat, ya bazirne oya lukuta. Naza siri bo remarkaki ba luba makambu oyo bo monaki na Congo central. Donc ibomi kostate, toliaka na diamante biso ba Congo, toliaka na or te, toliaka pe na ba cuivre te. Voilà. Donc, bandeko na biso ya ba Congo, tozala ini, photo isolée baluba. Et en même temps, boke pa baluba, balingi ko continue ko diaboliser biso, to boya ba notable Congo, to koki ko boya ba notable ne Congo te. Biso ba Congo, oui, tozana ba trahison na biso, mais les seuls mutu oyo, aye ko trahir longia Congo, ezamante ezolo kepe, mu Congo tu ayebie. Mukongo tu ayebie. Mais bandeko na ngai ya ba Congo tozala donc together. Tozala ensemble. Tolanda kutu ba distraction ya oyo ya baluba te. Po baluba ba yeli biso mama na tribaliste. Tala kibala, tala chibala. Tala nani oyo longwa wana oyo premier ministre na bango ya liboso nani oyo soki nani oyo bandoza na Bruxelles na bosa ni kombo na ye kaka bango na bebe tiri na bango na ba cabinet na bango Bruno Chibala idem soki nani wana na bosa ni premier ministre oyo baluba wana ale biso ba Congo ba kanisa ki komi bango bazokozwa ba pouvoir bazomona ba Congo te bazokanisa ke biso tozangi ba leader banlongia Congo baza ba leader charismatique na kati ya Congo central. Soki Fayulu alekaki ezalaki na kati ya Congo central soki to votaki Fayulu pona ba kombo na ye. Martin Fayulu soki to votaki ye pona kombo na ye Madidi. Fayulu wana donc eza kombo ndambu ezoko jongle na ndambo ba Congo. E ya de baluba lelo balobi Fayulu susu aza Congolais te. Bandeko baluba bolingi nini?
Bien sûr, Fayulu, salaki na bango pe air moko ndenge ka batu bazo mirmire, azane mutu ya air moko soki ndenge nini me, aza congolais. Bon lobby ke Fayulu aza congolais te, bandeko baluba bazo kumba biso wapi. Wapi, président Nabino Félix Antoine Kilombo, porteur, na katia chronoposte, na banverse, oyo azoko livreur ba pizza na ba moto, na bato safrodage. Lelo a commis président. Bande ko nazo continue ko loba me nazo sala nanu to yoka nanu kamo interview oyo sala ki na Kenya. Bolanda président Baluba bandeko soni na Congo pena soni ya ndenge nini. Boitala ba président ya mitindo oyo vraiment président soi-disant intellectuel, soi-disant atanga na verse. Botala président oyo Baluba bandeko to landa ina na bokebi. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Président, votre présence ici au One Planet Summit est un signe important. Vous avez entendu l'appel à agir en faveur de la conservation et de la préservation des forêts annoncé en ouverture de ce sommet. Comment souhaiteriez-vous aujourd'hui répondre? Bien, je vous remercie. J'aimerais également profiter de la situation pour remercier le président Kenyatta et le féliciter, ainsi que le président Macron pour cette initiative combien louable. L'Afrique a effectivement besoin de ce développement durable, ces énergies renouvelables, parce qu'en ce moment, la pauvreté est à la base. Ainsi que le président Macron pour cette initiative combien louable. L'Afrique a effectivement besoin de ce développement durable, ces énergies renouvelables. Parce qu'en ce moment, la pauvreté est à la base de beaucoup de dégradations. Et je crois qu'il faut, comme vous dites, vous voulez savoir comment y arriver. Il faut d'abord un bon plan de lutte contre la pauvreté, mais également beaucoup de pédagogie envers nos populations pour qu'elles comprennent le bien fondé de cette politique. Ça veut dire que l'action en faveur notamment des besoins sociaux des populations ne va pas à l'encontre de l'action en faveur de la planète. Pardon? L'action en faveur des populations. Zoba, bande kotoka tuana po azane zoba. Yango to bando lobango bandiko qui Tshisekedi le père, soi-disant docteur en droit. Na ba université nini na Kinshasa apesa atabakuru. Biro nini ya malunga oyo to bandaki komona soki Tshisekedi oyo nzoto zoko telengana na kati verse. Oyo nzoto kutu donki atakutu poisson na chambre froide e ume la kaboite fo ba bimisa yango me ya ye ezaka kakuna soi-disant docteur en droit nini asala na Kinshasa. Nini asala na kati ya Kinshasa eloko te. Bandeko Fayulu lelo susu baluba babengi ye étranger. To yebite soki étranger à côté nini bazopesa ye, soki bazopesa susu angolais, soki ugandais ndenge kaka bango bakanisaka susu biso tu oyo toza bangolais. Bomikosaka Pedro Kanda wana. Pedro ezaka kombo na ngai te. Kombo na nga mafueli ntangu Kanda. Fami Kanda tozali. Ngana za musima timpi. Donc musingombe 100%. Musingombe 100%. Donc bomikosa kate. Kombo ndezo kosa kabino. Metoko kendele na bino kaka boye. Jour kongwe kozala kape makamwe fandi oto kabwani. Oto zui référendum na biso pena surtout biso ba Congo na Congo central. Boko yeba ka biso place wana. Et voilà. Donc ibandiko ezali pasi. Bo Monique Sikoyo ndenge IDPS biso na Congo central. Toboma yango deja. Surtout ngai nazalaki na Congo central. Likambu na bando telemena na ba jeune IDPS. Photo boma yango. Po ezala na matadi na baboma na bambanzangu IDPS. Ezala kasusu ndenge bando zalate. IDPS ekufa. IDPS ekufa. Bandeko toyebaki yango. Ba oyo basali wana ke 350 sénateurs. Ya PPRD. Mais toyebi yango. Toyebi yango. IDPS ekosala nini? IDPS parti corrompu.
ya premier place na Congo eza IDPS. Oyo makambo Kisekedi ya sala kasi yango sikoyo mwana azoko kokisa. Mwana ozui pouvoir ndenge bazwaka pouvoir te. Mwana ozui pouvoir ya nini ya triche. Bosalaki ba triche na bino do bokendaki koyokana. Poki premier ministre oyo bandaki kokana ba pesa yote. Diaspora etelemelaka yo. Oye kotala nona kokokate. Oye kosala susu ba tentative mususu kokate. Ti oke kosuka na ki président ya Lukuta ya Baluba epesi polémique. Tokomi kobomana. Po ba Congo na Baluba toza ba ennemi juré. Tokobomana kakaka. Ba Congo na Baluba ngana kokoki kutokokende na kabeyaka mwanga te. Tokendeka tokende kotala me bandeko za pasi. Ba Congo toza bien, tozo sala ba oignon na biso, toza na ba mama belé et belé, toza na ba richesse ko sakana te. To senga kakutu epai ya babikolo bikolo te, me bango batu bayaka chez biso. Bino batu bozo ya na ba Congo central. To moni bino, ngana mona ki bino. Voilà donc batata ba mama problème na biso na Baluba eko sila te. Donc toza na bango ba ennemi juré. J'irai ba ennemi j'irai. Ba Luba na ba Fayulu ba komi ba étranger. Non. Ba Luba ba komi si sous Fayulu étranger. Mais bandeko ba étranger ba zakuna. Ba babita kuira oya bino ka bato ba leste na bino. Ba nani oyo ba Ruberwa. Ba Kamere. Ba za ebele. Kaka bino na bino kaka. Bandeko pouvoir wana. Baluba, bakosili sangote. Tozana biso awa. Pouvoir wana. Eko luka problème. Ba guerre tribana, ba guerre ethnique. Tolobaka yango. Eko salimaka. Po Congo central. Kalamingi te tokozwa indépendance. Toko kende na ba référendum. Bolinga te. Toliaka na cuivre te. Na diamate soki ya ba jekamini na bino, soki ya ba nini na bino, toza kuna te. Mais, bolinga te, Congo central, ekozwa ka souveraineté na ngo kaka. Congo central wana, atabo fingi toza na eloko te, mais toza na nyonso, nini bozwa kosala na ba Congo central, na moni bino ba wewa kaka bino, kosala ba onyo kaka bino, kokota tina ba kati ya ba province na biso kuna na ba fonfo, na ba luozi na ba matimbi, bokomi kosala na ba mikate kuna, to moni bino. Et voilà. Donc bandeko ingeta aluta continue à victorie certa. Donc balinga te guerre tribale na Baluba et kosi la kate. Président donc qui azanga kutu sa eloko. Botala na ba sénateur na bino. Botala na sénat Baluba boke sala nini kuna na Assemblée nationale. Boke sala nini. 350 sénateurs ya PPRD. Et l'axike donc qui Sekedi oyo soki Antoine Kilombo. Zobate melibata. Porter na ba chronoposte. Porter na ba chronoposte. Na Anvers. Ba chronoposte wana oyo. Ba janso etika kabanini ba courrier. Abando sala kuna. Et voilà. Livreur de pizza na ba moto kokende kotika na ba batu o bazo sala kimaso na ba safrodage. Lelo président. Hippolyte Kanambe azwaki po ezalaki ba circonstance. Congolais azalaki abandaki koyebate. Mais oyo azui 5 Congolais bandeko. Muluba zoko teka mboka. Ndengeka Kisekedi le père a teka mboka. Yango na Congo central airier akomaki na ba matadi na ba luila. Na ba nini na ba matadi mayo. Na ba tadi kibala. Bazo yebisa ye kaka. Yoto yebio na 1968. Papa na yo mutu aboya kasavubu. Akende ko se soigner à l'étranger. Toko votaka yote. Na 2011, to vota ki yo po to yeba kite. Les seuls candidats oyo ba voté massivement 100% Fayulu. Donc Fayulu les mêmes solutions faut ça là, faut kende na Congo, ko kende ko soulever population wana ba telima. Awa na poto ata to telemi ko sala eloko te. Donc kende na Congo Fayulu, kende na Congo. Voilà. Et ba combattant ba oyo soki bato ba teni otozo lobela kawana. Bino bato bozo lataka soki ba teni bandeko. Na Angola bazo zela bino. Bandeko ba soi disant ba militaire. Soni bozali ko yokisa ba militaire congolais. Bozali ko yokisa ba militaire congolais soni. Bozana bino ba soldate. Kaka na ba teni na ba manifestation bandeko.
ezali pasi aluta continue à victorieux certa toza ensemble toza kaka toujours na masolo ya sika ekolamuka kaka biso toye koloba boye bandeko ba Congo totika ba notable ne Congo boye te tolanda ba distraction ya baluba te yingeta